Trois grands chanteurs à deuxième voix à l'époque na yo. L'époque na yo ba deuxième voix. Bien. Ah, en tout cas bazana no tie na mpena ba yete. L'époque na yo vraiment o le kinga modoga barambo. Na mincho pena bazati. Azati. Biso to ba mingi te. Monde kana lobi boye. Ba olega na TV belé. Ba ngine loba biloba loba. Mais tant lobi na ka calme. Baleki na bango te ngana leki nde bango tout moto ayemba delowa nga azate na Congo mobimba na drapeau ya RDC Congo okomona awa toza ezaka wana sala rapide nazosela yo franco na bango Sami Fai eloko eleki libumu ezate nazosela yo à tout à l'heure. Manigol, bonjour. Bonjour. Manigol, oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, on a c'est vraiment d'autres. Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça na presque un mois awa. Non, mais bien, ministère, c'est tout là, on a souvent pas si ranké. Est-ce que nous yaka miloko awa tout ça? Et c'est comme Sukodo, en gros, en détail. Et on a yé. Ah ouais, voilà, awa tout ça, awa tout kaya. En gros et en détail, exotique awa tout ça. Donc, ça aussi, ça y est awa, puis na biso ça na seko ni capacité. Tout awa na Château Rouge. Le doté ka vente en gros et en détail. Ça aussi, même il carton moko. Doté le ka na menga gros. Donc, prix au les awa, rien à dire. Donc, écart en moulay, ce doté la blonde en gros, la blonde bien, il y a bio. Tina yawa, na pep sa bon na ba paria. Au sala terre, ngana koma kaka awa, nazali na mumimi. Awa to Thompson 5 kg 13,90 €. Non. Oh, Ngolo 5 kg 13,90 €. Maman. Malangwa capitaine normal. Makaya boué ambassade. Oya pembe. Bongo pondo ya kim. Pondu. Oya kim. Siboul na 5 €. Omawa. Fanatique nyawo. Omuna wa. Na ye libela awa. Ngai 2 €, bite kote 2 €, fumbwa. Carton fumbwa. Na 10 €. Oh. C'est dit jamais vu. Yango nde makambo fait. Donc ça 4 Marcadi. Château Rouge. En face, il y a Carrefour Market. Au moins, le drapeau ya Congo, RDC. Et l'eau comme la casse. Bon, nous sommes bien à mon niveau. Vida. Qui s'est guindé. Mon frère. T'as pas pris. Comme il dit. Ça va. Nayaka na. Donc, la côte ya. On me l'a raillé. Congo faut que le bosso. Tolia biloko mboka na biso moko. Et puis, tu as drapeau du Bandawa. Drapeau ya Congo. Ba misi neti oyo. Yama ya Congo, outi ba province, outi ba mboka mususu. Boya ko s'approvisionner pour ba prix. Yango. Yango. Awa tout ça. Maxi Bio Café. Yango. A connaît pas demande Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. On en est avant. Sous réserve. Il y a un côté. Pourquoi on va te poser à cas Yomoko? Expliquez mon ninga soit un problème dans le couple. Expliquez maman. T'es loco ils ont mis sa mission dans le couple yango. Tout ok. Bio café et au salaction de lengue. Tomé la cana bino yango. Force en bête. Danger. Maxi Bio.
Elenga Congo, Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Voilà, nous continuons, nous sommes toujours à la répétition. On a bagui les lots, on a musiciens. L'équipe tellement ébélée. Étant la présidentielle, on a groupe Aliboso, Yami Balé, Bango Tubana Katiwana. Je vis avec eux comme de frères. Moi, je suis tout le monde à Congo. Moi, je suis tout le monde à Blaise. Donc, moi, je suis à la Bongo vraiment. Merci à Mike Badjinde. Mike Badjinde, mon frère. Et puis, merci à Tracy Mbelenga. Même Magique, Tracy Mbelenga. C'est-à-dire, Mikolo, Babi, Kotane Libo, on a Pochouana. Serait Bimina, on a Rosuango. Donc, voilà. Bonjour, Gianni. Ouais, bonjour. Bonjour, bonjour, mes téléspectateurs. Bon, on a bisous, les fanatiques, tous les padres. Gianni Pacha et les chouchous du président. Donc, pour parler manga passé. On a tiré les choix les plus chouchoutés. Au moins c'est bon. C'est Mikolo pe bana Luanda partout ba obenga bongo. Na ebité quoi ba omombalu, ba omomba obenga. Voilà, Gianni ngapena yo zano na mabe mingi na ngate me mabe na mingi na Chico. Je parle avec Chico, bonjour. Bonjour, Tracy Eleza. Bonjour na batutu ba Olanda biso vraiment donc. Chico Tracteur et Michigan, premier fils de Galilée. OK, alors Chico, évolue bien. Ouais, ça va vraiment. Mota tron la né Kaboronina Motoyambo les padres. Et si Gaza bah. Ça m'étonne. Parfois je suis étourdi. Mais ça travaille. Ça travaille, ça va travailler sur travail. Non déjà. Maintenant le barrage Jésus de nuance. Il y a bara né Kaboronina. Voilà ndenge ya nini ya ndenge tanto to commissaire mon candidat biso yuga ndenge zalara vraiment. Merci beaucoup Chico, merci à maman Yolande, merci à Ken Cabriolet de Bienne. Ken Cabriolet de Bienne, donc merci beaucoup. Alors, voilà. Alors, pour ça, les lots ont binomi balé. On a besoin de binomi boyemba, binomi balé ensemble. Donc voilà quoi. Jafcha dile teta o eto kwa makambo babwaki wapi. Satellite o yo moto memande ngambo. Esko evite o esika babwaki to kwa makambo. Jafcha dile teta o eto kwa makambo babwaki wapi. Satellite o yo moto memande ngambo. Esko monite o esika babwaki. Gianni, 2018, pesanga 3 vocales Yassika. Peut-être dans la bilo à Kalanan. Ouais, non, Yassika ouais disqueté. Ouais disqueté. Botunelanga melina sokia monelinga j'hésite. Kolela nanga zokoma te. Pachake iwapi ngayo mwana mawa ngayo nalela kandenge nini papa melina yoka ngai nalela kandenge nini oze matiasa yoka pardon ya ofele nazo senga yo nasala lisusu nini bebe na ngai kana ngai komi lokola ya siri moto akota te ngai ma papa melina zo yoka te mususu eza bebe nanga bomwana lobaki akobalanga tango napesi ye motema ekomi aboyanga le padre Nikamboronina sambe nakondima na vivre bapasa lifeloke namona bapasi ya Gianni lukelanga esika na kopema yegola nakufa nakende na ngai ya nalembi Gildette Batantu nalembi ya Gilles Sava bolingo esombelinga mabele na metseke voisin nanga likelele pays nanga si métier nationalité nanga mowei drapeau nanga linda lala ya Nzambe Nikaboronina Nzambe Jésus le padre papa social oya cheta okota likambo nanga pasha na yebana ofulanga ndengo fula Tracy Eleza pasha yebana Nikaboronina oya cheta toloba na bango tobo tobo monsieur Isabelle donc monsieur ça quand même na moni koko ko yemba no so Matisou makasi ya félicitations les padres formateurs donc yemba babiyondo koma ba chéri te nga ba chéri te donc moni toza ba artiste mututu mais na biso aza important quoi donc biso artiste to négligeara ba tout ko to yebi lobité donc toza mututu ndenge moko aza la patron attends obina trop po obina bongo secret nous a nini po bina bien bongo
ezaka na palin na travaillera trop et puis nous avons un leader un grand chanteur grand danseur et on a bien ça le fort wana nazala bongo ninga. Merci beaucoup Pacha, en tout cas nazaila bato belé lelo les zeka kem ba mona qui êtes vous mwanda munambu ba moni ke ba musicien na bango balingaka on dit de ça l'émission monsieur so beti vocal mais betelo moi Jacques Pemba et là on y a Jacques Pemba ba vocal kuna nga cha vocal te Jacques Pemba yemba de na monotonie na venir na mobobé te na linga ya venir oh mama makoso bolingo na yo ekominga na lela pichue ya pichu amomo oh mama makoso bolingo na yo ekominga na lela pichue otianga na pungu pona sala esclave bolingo na yo gabento kodi iji forme Bolivar Mundele gabento kodi Fortune Masamba ko stadium ya Metiol ko stadium ya Metiol. Merci beaucoup. Merci Gianni Pacha, un artiste très propre. Merci à toi, merci à Chico. Merci Eleza. Ça dit na moi depuis Kala boleki tellement ébélé les lots yamba misu sous semaine wana ils ont demande il y a hiérarchie donc Mikolo mutu tout fois les TV mais heureusement bolera est pas presse présidentielle net eza voilà tout mambo wana vraiment kela we kina vina ngai ko bisa depuis ogota na bolingo na ngai couple beba oye banki bien salaki na masina ndako yozenyazo potu be fera ngai voilà Kinshasa makambo Masamba moko Kinshasa makambo yo mto yema na Kinshasa makambo si après voilà toya na ndamba ngelo babondela kaya we na likolo komisanga ta frère nkeza ka église monde manayo hérité scame aimé bobebo tana parole mafuta mbia na kola peinture tolerizi mwa biloko badolya ganye mbajalwe mbalalize mono kombolele nye kozana maloba molingo na belela Janis Ram blaze lomingo yanga matongezu kagansera nzela hey vache comme ya JP minga na London après on a besoin de patience vous avez la chance vous avez disque au bazo consommer donc yango là vraiment molingo zovenga mpokala tenga na kokufara ngai yombarenga yomisinga yuma Maria Matande yambi erite minimbo kotala tahana simande kukona mokini moto yo kolinga twazala sasena yo mama no Benoît Mukindi besino bilele mama no Regan Wemba fait d'amour. OK alors Chico tanga trois grands chanteurs à deuxième voix à l'époque na yo l'époque na yo ba deuxième voix il y a bien en tout cas bazana no tie na mpena ba yete l'époque na yo vraiment o le ngaka modoga baramba na mincho pena azati biso to ba mingi te monde kana lobi boy ba olega na TV belé baginde loba biloba loba mais tanga lobi na ka calme baleki na bango te nga na leginde bango tout moto ayemba delo wanga azate na Congo mobimba na pesi mbo théâtre na bana matete na pesi logo la maître Bei Makele Jogo Ibanda na bosanité balifanto na ngai Marcochi Emiradi Akasia bébé Fortuna et puis na bosanité vraiment logo la coach à Brésil Samadora Sa Majesté Tata Mapasa na bosanité logo la Mboshi Lufu bana mango Lufu yango to vendre la vraiment Mboshi Lufu mambo théâtre merci vraiment. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à Antele, je te reçois prochainement. Salut Nanzabe Moutou, merci à Mike Badjinde, Tracy Melenga Kendi, merci à Nesha Pindi, Blaise Fashion, Junior Kimvouanza Nangai, Divino Monia, Junior Kimvouanza Nangai. Merci à El Nito Manuel, Ken Cabriolet de Bien, à les superlatifs de Jésus, Jida Dimoneke, Tchoukenkou Nabokulaka, Tchoukenkouna, la boss Clarisse Wande, Iba condoléances Nangai. Et puis merci au DG Blaise Polo et do Muzamba ya Dada PM Congo News Rumba Picasso Mbayambu. Et puis merci à Bato tout Balingale Padre Ferregola. Joignez-moi au plus 243 82 153 54 24.
82 plus 243 82 153 54 24 pour vos remarques, vos suggestions, car j'en ai toujours besoin. Glody Diasuka, Tracy Mbelenga, peace and love, que la paix soit sur vous. Glody Diasuka, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.